Bana Kinshasa, bana Congo Brazzaville, lelo cybercafé Jafar na ye pour annoncer bino début à DV Loterie. DV Loterie et Siliko Banda. Yangwana moni to fungoli grandement ba porte na biso ya ba cybercafé nyonso pour koyamba bino DV à tour oyo et robetama sans passeport ndenge boyebi na annoncer ki bino pour y permettre lelo mutu nyonso o azana besoin robeta DV. Comme tungisa mateo na sala passeport donc DV betama sans passeport année oyo condition à passeport ezali sous-souté pour yo oya robeta DV na yo. Toza préparé pour la royamba bino nyonso o pona ki cybercafé Jafar. La bandi bokomona neni to bungisi ba salle na biso personnel na biso azawa na pona royamba bino quel que soit nombre bokozala ba cyber na biso to royamba bino na ba informaticien na bino mutu komi tungisa te ba place eza pona mutu nyonso. Année oyo boyebi prix na biso to kitisi yango na $5 et puis tango o gagner cybercafé Jafar toza wana pona kozwa bino en charge. Prise en charge na cybercafé Jafar ezali boyebi biso watu to memaka bato lokola bomoni to memi na ndeko Jérémy oya journaliste to memaka na bato mosusu chaque fois. Cybercafé Jafar to bengi ba diplômé d'état nyonso ya RDC na ya Congo Brazzaville. Tozo kebisa bo sala très attention, ils ont la cyber à l'okuta ou bazo la combo à cybercafé Jafar. Na beau marché tozali na croisement des avenues titre foncier na flambeau penea Robank. Tozali sur na cybercafé na biso oyo ezali na Chango na quartier 1 na Masina na rond-point Victoire na immeuble Mayalos Intermatonge 2. Place au restaurant DFC Zali comme référence. Beaucoup de monde à cybercafé Jafar. On a Kassavubu en diagonale. Il y a Carrefour de Jeunes. Dans Kitambo magasin, tu as dit Penea, Shop Vodacom. Kaka place restaurant DFC Zali. Pour la banne à Brazzaville, tu as dit Boulouana na Mungali. En diagonale, il y a la mairie à Mungali. Na avenue de la Paix, croisement rue Basundi. Rue Basundi numéro 39 bis, croisement Avenue de la Paix, en diagonale, il y a la mairie de Mungali. Tout ça pour travailler de lundi à dimanche. Cybercafé Jafar, te souhaiter surtout bonne chance.